Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 po ete ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 po ete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zumel 1000 pour radio anezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Moto volcan oyo kiyango ya bien Keba Zumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka na bengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na Radio Zumel. Avez raison aïe. Bandeko babolingo mbote na bino baibomisa na kolanda Radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomisa na kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini lelo ezali bongo mokolo oyo toyambi Monsieur Zulubabela oyo ayeli susu na sujet oyo alingi kolobela na oyo etali bongo mboka na biso po ete alobi ete azali komona bato mingi na mboka na biso makambo mosusu ondire bazali kosala neti kobosana ebongi malamu aya po ete akoka korapele na bakongole eloko nini oyo bakongole bakoki koyeba to kotia na mitu na bango po ete ignorance ezala te na makambo oyo etali bongo papa Simon Kimbangu pe makambo ya mboka na biso ndenge nini ekoki kotambola. Kasi ya mbote tokoka kolobisa Monsieur Zulubabela na kolinga pe naloba nanu eloko moko po na bato oyo surtout ya PPRD. Bandeko na biso ya PPRD na banzi bozali awa na Europe toyokaka kaka bino bozali awa mais bovanda on dirait kimia silence toyebisaki bino malamu soki ata bato oyo balingi
komona bino boza kosala ba réunion te bazali ko empêcher bino. Toyebisaki bino ke bozali na radio monene oyo ezali awa na diaspora Radio Zoumel 1000. Soko boza na ba message, pourquoi bozali ko hésiter pona koya kolekisa peuple ayeba pe makanisi na bino ayokaka pe bino. Tozali kokamwa radio oyo batieli bino na kombo ya Radio Zoumel 1000 oyo okoya olobi onyoso zali na yango, mais bozali ko préférer kokende kaka na mwa bakwe moko boye boza kobetaka ba masolo ya mboka pona koloba ke toza kolinga tolakisa vérité te. Vérité sukaka kaka na kati ya mwa ba groupe moko boye te mpe na ndenge ya kobombana te. Toza kosenga na bino bandeko ya PPRD. Ba message o nyonso bozalaka na yango, ba makambo nyonso tu obino bolobaka en huis clos na bato, boya Radio Zoumel 1000 to kopesa bino espace po ete boloba ezali maloba oyo peuple sengeli a profiter nango. Mais maloba wana obino bolobaka en huis clos ezali kaka pona bato mibale misato minei te. Ezali po peuple congolais ayeba amona vérité ya ba makambo. Bato ya PPRD boluka lisusu raison te. Soki bozwi raison bolobi ke moye tosalaka ba réunion na biso eza te pona boye likambo te. Mais tolobi na bino Radio Zoumel 1000 ezali na posa na bino boya po tokopesa bino espace bolobaka pe oyo eza makanisi na bino. Rolo biso Radio Zoumel 1000 tosalaka, soki totali malamu ezali rôle na bino bato ya PPRD. Bino nde mutu boko kosala ba rôle ya makasi boye. Mais biso tosalaka ba rôle wana toza ni bato ya PPRD, toza na ba carte ya ba membre ya ba PPRD te. Mais bino bato bozali ba membre ya PPRD na ba carte, bozali ape na poto. Mais toyokaka bino te. Boya équipe ya Radio Zoumel 1000 eza kobenga bino, ezala bino bozali na poto, ezala ba o bazali na Afrique, ezala ba o bazali na Asie, oyo tangami ke ba membre ya PPRD. Toza na besoin sikoyo boya bopesaka makanisi na bino, bopesaka makanisi na bino po okoki koloba ke nazali na makanisi ya malamu, oza koloba yango kaka na kati ya bato mibale to misato te. Yaka Radio Zoumel 1000 ekopesa bino espace po ete bokoka koloba o bozali na yango, parce que tomoni ete bampongi o boza kolala na ba ngozi o boza kobeta eleki tellement ya trop. Tomonaka kaka komona ba manifestation moko boye bolati ba écharpe na kingo PPRD. Mais tango kokoma ke esika ba œuvre baza ko œuvre pona likambo pona kotalisa na ba peuple PPRD boye bolali pongi. Soko okei na pembeni tuni bango ndenge nini ndeko tolingaki tosala boye tala ba combattant baza kolinga te to exercer ba makambo na biso lokola ba combattant baza kolinga te, alors ba makanisi na bino bozalaka nango po boloba boya équipe ya Radio Zoumel 1000 tokobanda kopesa bino espace po ete bolobaka botalisaka na peuple eloko nini ezalaka kati na bino po ete bozali na rôle ya makasi oyo boko jouer. Mais soki bozali kosala yango te, alors c'est que boza koyeba rôle ya bino bato ya PPRD te. Tolingi boya na Radio Zoumel 1000 topesa bino espace bopesaka pe makanisi na bino po ete bato mosusu soki baza koya kopesa ba makanisi na bango toza kopesa bango espace ebongo bino pourquoi pas. Wana ezali mbela tobwakeli bino toza kozela boya bopesaka pe makanisi po ete peuple ayokaka eloko nini bozalaka nango na kati ya mitema to na mabumu na bino po ete bobimisa yango. Alors na tango oyo yambo te boyoka ndenge nini masolo ya Monsieur Zulubabela oyo amemeli biso na mokolo mwa lelo, na kosenga na papa Botamba betela biso na mwa loyembo moko kuna na régie, loyembo oyo Monsieur Zulubabela amemeli biso, loyembo oyo ezali ye moko nde moto akompozaki pe yango ba Congolais bayoka ebongo na sima nde tokoka kopesa ye pe maloba alobela biso makambo nini oyo amemeli biso na
poko ya lelo. Papa Botamba Loyembo, s'il vous plaît. Radio Zoumel 1000. Pour radio wana ezaka matata. À partir ya soki ezaka soki na France, mboka na Belgique, na Allemagne. Monte volcan, qui yango ya bien. Keba. Zoumel 1000.
Radio Zoomel 1000 pour radio ane zaka matata à partir ya sugi zaka sugi na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba Merci papa Botamba pona loyembo kitoko sili kobete la biso loyembo oyo Monsieur Zulu Babela yemoko asala yango na kati na lingomba ya bakimbangiste. Merci Monsieur Zulu Babela loyembo na yo ezali penza loyembo moko kitoko mais na tango oyo ekomi moma oyo biso ebongi malamu tokoka koyoka eloko nini oyo penza oye na Radio Zoomel 1000 po ete okoka koloba na bakongole tokolinga toyoka yo na oyo koloba spe soki mituna ekozala na kozanga te kotuna yo. Mais sans plus tarder ya mbote tokoka penza kokota na kati na masolo wana na lobi tolobi équipe mobimba ya Radio Zoomel 1000 topesi yo bambote ya mingi Monsieur Zulu Babela topesi yo bambote pe oyebisa biso eloko nini penza omemeli biso pe lisolo nini oyo yo oye koyebisa na bakongole po ete bayoka yo na butu ya lelo lisolo oyo ekopesa implice na bakongole yango wana topesi yo maloba pe topesi yo bambote. Tout d'abord zo bambote ya équipe mobimba oyo ya Radio Zoomel 1000 topesi na yo. Bon, merci beaucoup ya liboso pona banda na pesi mbote mingi na bino nyonso basali ya Radio Zoomel 1000 plus précisément na pesi mbote na mama Rosalie na papa Roger pe na papa Butamba na makambo nyonso oyo kozo sala sali futi pona ko pesa ba message tangu nyonso tu na peuple congolais na kanisi ezali azarte ndenge baloba wana lopoto makambo nyonso tu tosalaka na mokili
ezali déjà destiné na biso depuis tobotama tant que tozalaki na mapumo ya bamama na biso mutu na mutu aza na destiné na ye. Mpona kobanda nalingi d'abord nasenga bonne compréhension na ndenge balobaka na lopoto na bato nyonso bakolanda nga na maloba oyo nakopesa. Maloba oyo nakopesa eza maloba na ngai te, mais eza maloba eza inspiré na kati na ngai po naloba ngo na peuple congolais. Nayebi ete likambo ya mboka ya biso Congo etali kaka mutu moko te, mais etali biso nyonso tutu ba Congolais, parce que mutu eleki mingi. Alors batu mususu balobaka oyo mususu ndani yango balingaka bango baloba bayoka bango, mais so mutu mususu alobi ekomi ngambo. Mais mutu na mutu aza na likambo na ye to mitindami na ba ancêtre na biso pe na Nzambe. Lelo ezali question ya kolobela mboka na biso ezokota na désordre, mais désordre oyo eza nango ya lelo te, elobama, parce que mboka nyonso tu na mokili mobimba oyo bapesa Nzambe apesa chance na continent nyonso tu mpona kopesa esprit na mutu moko oyo babengaka prophète. C'est vrai lelo tozomona ba prophète mingi bakomi na kati ya mboka na biso, oyo akoya o nga prophète, oyo akoya o nga apôtre, oyo akoya o nga iboye. Mais un vrai prophète ye moko alobaka teke naza prophète to naza bishop to naza boye na boye. Prophète batalaka ye na musala na ye oyo azosala, na makambo oyo azoloba, na makamusi oyo azosala. Napesa ndingisa biso toza na chance ya kozwa prophète lokola na kombo munene ya Mfumu Kimbangu. Mfumu Kimbangu batu mingi biso ba Congolais mingi na kati na biso bandimaka ye te, mais bandeko il faut kosala attention tango yozo ko humilie kombo wana yebake oyo goya sima yo goyeba yango te. Mutu oyo akangama abetama atika famille na ye mobimba ti ndenge ababunga ndenge wana aye kozonga na sanduku. Bon tomonaka wale za nzoto, mais na esprit Mfumu Kimbangu azali, Mfumu Kimbangu azalaka ba oyo bamonaka ye pe bazali. Alors tokia tembete yango makambo nga nazoloba lelo nakopesa ba passage mususu ekoya na kotango na lopoto po mingi lokola to mikomisa lokola ba français balingaka kodima oyo elobami na français. Soki balobi yango na lingala akoloba bon alobi nini, mais ba passage oyo nakoloba sima eza ba passage moko na banda kotanga na lopoto. Mais lelo tozomona ete batu bazokimele pa ba mindele pona koluka pouvoir ya kokamba mboka na biso. Nyonso tu oyo ezosala lelo esi elobama nango kala. Mfumu Kimbangu asi alobango ndenge balobaka ke asi abikola yango kala. Nyonso oyo ezoleka sikoyo. Alors il faut tosala attention parce que omoni makambo prophète oyo aloba nyonso tu
na bato oyo balandaka mpenza enseignement ya Fumuki Mbangu bayebi ke prophétie na ye nyonso aloba ekendaka juste. Makambo oyo aloba banda bakanga ye nyonso tu aloba mpona likambo etali gouverneur na biso nyonso tu ezokende juste. Ngai nakobakisa lelo omoni likambo mboka tokomisi yango lokola likambo ya songolo pakala te. Likambo mboka Congo ezali mpona biso nyonso tu. Donc mutu nyonso tu o aza inspiré aza pe na droit ya kosolola ya koloba likambo etali mboka na biso tangu lumière ezozala mpenza te na bakambi mosusu ya mboka na biso. Tokoma na makambo ya kosala ete yo kolinga oloba mpona Congo, mutu mosusu ye alobi mpona Congo bobeti ye, eza normal te. Mutu nyonso tu fo koyoka ye epuis kosala analyse na makambo ye azoloba. Mais sikoyo tokomi baadversaire mpona mboka na biso moko. Poso balobi Congolais eza na grade te, po baloba te yo oza na grade ya colonel, général, major te. Mboka eza mboka Congo, biso tout toza ba Congolais, toza na droit ya kolobela mboka na biso pe ya kojouir na bankita nyonso tu ya mboka na biso. C'est vrai, étape na étape likambo te, mais mutu nyonso tu fo asepela na oyo nzambe atia na kati ya mboka na biso lokola richesse. Mutu nyonso tu fo asepela nango, il faut azwa ndenge tomona kaka na poto biso batozala la chance ya kokoma na poto. Omona même les plus pauvres azaka même na facilité ya vivre, bazopesa ye moyen à vivre. Même bato ya maboma na bango baza na droit ya vivre. Alors epa na biso toyebaka su makambo wana te. C'est vrai, makambo nyonso to eza na prophétie ya Papa Fumuki Mbangu banda gouvernement ya liboso ya monsieur Kasavubu, ya monsieur Mobutu, ya monsieur Laurent Désiré Kabila, na oyo ye lisusu na monsieur Joseph Kabila. Nyonso tu prophète aloba yango oyo akotia tembe akomona yango. Oyo bato baza kosala précipitation mpona kokende pa ya bapaya koluka pouvoir ntango balobi tosolola oyo babengi dialogue. Mais tokende na masolo tosola toyeba nini esalaka mabe mpona mboka na biso, ndenge nini tokosala sikoyo mpo tozoka na ordre. Parce que etango tozokende na bapaya bayaka kotia biso désordre mpo bango bazwaka oyo ya biso moko bana mboka totikalaka maboko pamba. Ezali mawa mingi na bandeko bapoliticien. Mutu nyonso tu sikoyo na kini akoma kote ezopesa bien. Soki bamonika kote ezopesa bien, bango nyonso tu bawelili kote wana. Or que eza ndenge wana te. Mutu na mutu ifo atala don na ye etindama na musala nini. Me biso kozwa commerçant, kozwa maçon, kozwa pasteur, kozwa batu ya ndenge na ndenge, ale bawelili bakoti na politique. Ezaka ndenge wana te. Parce que pour un vrai politicien, asalaka même na tante ya s'occuper na programme ya ndako na ye. Bato oyo babengi ba vrai politicien basaka na basi moko makasi mpona kolanda vie ya famille, vie ya ndako. Parce que mutu tango babengi yo politicien po kanisa likambo ya mboka, mais il faut ça na temps. Mais biso ba politicien na biso bakoma alobi akomi na ndako ne alali ne pogiti 10 heures alamuki
ya lobiki asa politicien ça ka dengo na te ba vrai politicien balala ka te un vrai politicien musala ne ko kanisa nini to ko sala pona mboka ke de boye nini ba projet nini to ko tia po mboka ke de liboso. Alors na place wana na sengi na bandeko ba congolais bazoyoka nga lelo tozwa exemple ya Afrique du Sud ya Nelson Mandela, le président oyo amona pasi ba nyokola ye 27 ans de prison, mais tango abimi tango basangani basali dialogue kuna na mboka na bango tolandango biso nyonso to ba télévision ba mususu tango bazolo ba vérité na makambo basala ba mususu bazolela. Mais fait de compte président Mandela alandaki makambo wana te, alandaki pasi wana te, bamonisa ye alobaki na asengaki mindele na batu mwindo bazakuna bazala esika moko bazala elongo babosanaki bamakambo nyonso tu oyo eleka wana. Mais eza stratégie moko eza il faut ça sage mpona kopesa stratégie ya ndenge wana na ndenge eza sikoyo lelo. Mais la vérité triomphe toujours. Ozomona batu mwindu bazaka liboso so totali bien bazaka liboso. Alors yango nde nazosenga epai ya bandeko na biso soki mutu oyo abimisaki idée ya dialogue, en tout cas tokumisa mutu wana aza zoba te, azala mutu oyo opposition, azala mutu ya majorité ou bien azala nani, tokumisa mutu wana abimisaki likaba dialogue ezali liloba nzambe. Parce que tango sobo sololi te na makambo mboka eloko moko ekobonga eza te. Biso nyonso ba congolais foto zala lisanga liboke po tokoka koyeba ndenge nini tokosilisa bapasi oyo nyonso tu ba désordre nyonso tu oyo ezala kati ya mboka na biso. Donc kosolola eza mabe te parce que tomonaka mpe meme na bafamille meme na bamabota soki likambo ezali il faut bosolola. Mwasi na mobali bazala likambo na kati ya ndako na bango bazoyokana te, mais finalement so basololi omona harmonie ezongaka na ndako. Ezala na kati ya bafamille tomonaka yango bafamille eza na désordre bato bazoyokana te, mais tango bati masolo oyo balobaka na kikongo kinzonzi mutu na mutu apesi bapoint de vue na ye apesi makanisi na ye epuis bakotala na bamakanisi wana likanisi nini eza malamu bazwi likanisi oyo eza malamu te balongoli yango nde etambolaka ndenge wana. Donc na dialogue mpe eza teke soki ntango mosusu mpo tomona na baconférence nationale bato mosusu bazaki kozwa parole akolingaka mpo televizio elakisa ye mpo bamona ye epuis ntango akobima lobi oyoki ye nga nalobaki kuna nalobelaki bango te balobelaka mutu te bapesaka nde makanisi. Pesa makanisi oyo ya bien omoni mabe de temps en temps il faut kolongola yango parce que tango ozobimisa susu mabe na tango bozosolola lisolo surtout lisolo etali ya mboka bobandi kobimisa susu mabe ezalaka malamu te. Donc mabe mosusu tango yo olobi yango ezosokisa bato en tout cas esimaka nango te. Mais nga nazosenga tozala bomoko po jouir na nani oyo nzambe apesa biso kita oyo apesa biso na nyonso apesa biso na kati ya mboka na biso tosala nyonso tu toyokana tosolola makambo ya solo yaka to bamona yo obimisa makambo ya solo soko yo oyebi ke obimisaka no buzoba mais koya na dialogue te parce que oya kotia sous désordre. Dialogue eza eloko oyo fo tondima yango eza mpona mutu moko te eza mpona parti songolo te mais ezali mpona vi mobimba ya bana na biso na bana oyo ya bana na biso bakoya
Donc photo solo là et koko soit ba moi mais photo ndima yango pote to luka mabe eza wapi malamu eza wapi to kamata malamu to installer bisika nyonso tu awa to mona ka ba mindele basana ba parti politique mais soki likama etali mboka bango nyonso tu basanganaka elongo moto akotonga lisusu moninga aza te bango nyonso tu bazwi position moko mpona kobunda mpona kolongola likambo wana ya mabe me biso ezalaka ndenge wana te oyo akendeki kote ya nord makanisi oyo bapesaki ye kuna akoya na lisolo dialogue akolinga bimisako mpo ye azala mokonzi kimukonzi mpe bawelelaka yango te kimukonzi ezali epesamaka na nzambe moto apesaka kimukonzi mpo soko oweleli kimukonzi suka oyo komona na fe ya kimukonzi na yo yo moko moto kolobaka ya namonaki me biso tolingi batia Alphonse batia Antoine batia Albert batia Dominique na kiti wana l'essentiel mutu wana ayeba pasi ya mutu nyonso tu ya Congo sinon te kotia mutu te kolukila biso pouvoir ya kokamba mboka na bapaya te mais pouvoir ya kokamba mboka eza kaka na Congo na biso bato mosusu bakotonga nga ntango na koloba ngo mais nga moko ntango na koloba ngo nazoloba ke pouvoir na biso na Congo eza kaka kuna na kati ya Congo mutu oyo akopesa pouvoir oyo ya Congo wana aza kaka na Congo kuna azali prophète Fumukimbangu tokomi na mboka na biso ba pasteur bebo ba église bebo mais okomona pasteur mususu azoteya haine azoteya makanisi mabe azotinda batu babima base révolter contre le gouvernement eza malamu te moto nzambe ya koteya likambo wana te pourtant babengi yo oza mosali ya nzambe il faut zala honnête digne na baloba na yo na makanisi na yo mais okomona bato aussi to bazomibenga oh bishop nga naza prophète apôtre ale azoloba non il faut to manifester bobima libanda te pouvoir balukila yango ndenge wana te pouvoir il faut ezala na sincérité na calme po ntango mpe ozoregne baprésident mosusu tomona na bamboka na bango aza na besoin ya garde corps te peuple kaka ekoma garde corps na ye parce que ntango toluka bagarde corps donc c'est comme tozaka angoissé toza tobangaka ozobanga mais ntango yo oyebi ke bobangi eza te mususu mpe akokende kosala marché na ye ake kosala marché azosola na bato ndenge tosolaka na bato normal alors nazoloba ke tosangana toyokana bolingo ezala na kati na biso periode oyo ndenge papa Fumukimbangu aloba yango c'est vrai nyonso tu eleki tobwaka na mai tokende liboso totala oyo ya sika ekoya po tozala libéré parce que biso tokanisaka ke bakanga biso non bakanga biso moko bakongole tomikangaka biso moko makongole tomilukilaka bamakambo oyo ezaka na kati ya mboka mosusu akoluka pouvoir po ye azala bien na entourage na ye mais biso tozolinga mutu oyo akokanisila mutu nyonso tu congolais nyonso na couche nyonso tu azala bato liboma bazala na esika na bango ata oyo bazanga bazala mpe na kamwa bozwi président tozoluka ye wana tozoluka président te akoya aya kotia mapeka mpo babenga ye ka président mbongo bazogere mbongo malamu te parce
tolandisa lisusu président akoki kosala makambo nyonso tu te ye moko. Il faut pe bisika nyonso tu banda président baministre baparlementaire basénateur batu nyonso tuti na se. Il faut mutu na mutu asunga parce que tant topesaka faute na président de la république ezama watro président ye kuna oyebi misala o musala wana kozala président oyebi fatala kuna mais yo bapesi yo poste au gouverneur yango mais ozo gouverneur yango malamu te. Allez mbeba wana nyonso ekokwela na président de la république eza malamu te. Bamususu basalaka mambo na ko bazobebisa po mbeba ekoyela na président de la république po baloba président wana azosala rien. Mais il faut biso moko bakongole mpe toyedaka baprésident na biso tosungaka bango ntango bapesi biso baresponsabilité tokoka kogere baresponsabilité wana na ndenge ekoki eza kaka te kotia mbongo na bapoche. Sikoyo bato oyo bazotinda bato barevolte peuple congolais po bato oyo baza na pasi bozotinda bango base revolte. Bino bana na bino na basi na bino botinda poto mingi na kati ya bapolitien ya Congo bana na basi na poto. Non, ekozala ndenge wana te. Il faut yo tango ozolinga kotinda bato base revolte yo zala liboso. Ozo comprendre? Zala liboso po bamonaka ya solo mais yo zotinda o bobima na balabala boko sala manifestation. Mais non, ozala motema mabe. Eza mabe na zolo bango lisusu ezali mabe. Totika bisaleli wana eza mabe. Eza malamu te. Nzambe alinga nango te. Pasteur batondi, église tondi. Mais mabe ezo continue pona nini? Parce que trouver bazote ya bango moko baza mabe. Po soki yo oza pasteur oza na mateya ya bien. Batu na yo oyo bayaka na église na yo tina bandako na bango tina babalabala bakozala toujours na makanisi na makambo ya bien. Donc totika kopelisa moto na haine eza malamu te. Tolanda likambo na ndenge ekoki antake bakongole bakumisa mpe biso bakongole tozala bizaleli mabe toujours tokende kuna tokende na Afrique du Sud po toyokana tokende na Afrique du Sud tokende na Addis Abeba mais eza soni tomona te mboka moko na mokili oyo bazoyokana te baloba tokende na Congo koyokana mais parce que bayebi ke Congo baza bato désordre bakoya te parce que ntango yo mwasi na mobali boswanaka bato bayebi ke boswanaka mutu akolinga te azwa mwasi na ye to bana na ye baya kozwa conseil epa na yo po bayebi ke bizalelo eza mabe. Donc makambo mboka Congo tolukila yango na libanda te biso moko totonga yango biso tozolinga bapoliticien oyo bakotonga Congo na ndenge ya bien na bonzambe na propre nyonso tu tolingi bapoliticien te oyo bakoya baya kotiaka trouble na mboka na biso toboyi sino pe tokose révolter contre bapoliticien wana po batu pe bazali bokanisa te ke bapoliticien oyo bamonanaka bango kaka baza bapoliticien pe bazali ndenge papa dernier aloba na bakimbangiste boye alobi vrai bana nanga baza libanda alobango na bakimbangiste soki bandeko bakimbangiste bakoyoka nga bakoyebisa bakopesa raison. Papa dernier alobi vrai bana na ngai baza lano na libanda baza lano na babar bazomela osomona esaka exemple na pesi. Mais siko biso vrai bana oyo ya Congo ba vrai politicien attention baza libanda bobukana te bowangana te tango elingo koka bokomona ba vrai politicien baza na don na oyo bapona bango mpona kokamba mboka wana ya Congo baza libanda. Attention yo mutu ozoluka kotia désordre na Congo kotindaka batu basala révolution
base révolté yo ça na mboka mupaya attention eko zongela yo c'est comme si koyo bwaki soyi likolo tali likolo bwaki soyi toujours ezongaka eko zongela bino nazo kebisa ezali pona ko kebisa boza bandeko nanga ba congolais tokuti mboka moko tosala angele keba donc so tosali keba te mingi na kati na biso bakozwa ba frappe ya ba esprit boyebi bato oyo ba viva likambo wana toyokaka toujours basoda mikuse ntango belge mpenza donc azoyoka te basoda mikuse wana baya babelge bapakata mais sikoyo basoda wana bakoya mpo baelimine mitema ya babe oyo bakongole baza mitema babe nga nalobi yango mutu na mutu akoma ngo na agenda na ye bato mikuse wana soki tokebi te bakoya lisusu epuis oyo ntango bayaka wana bazaka seulement soki toyoka 3 mais tala makambo basala mais mbala oyo ekozala peut-être plus de 10 soldats ya mikuse wana alors oyebi nini bakosala toyebi te mais ekozala benda bika papa Simon Kimbangu si aloba yango premier président akozala calme deuxième président akozala mindondo troisième président akoumela penza te quatrième président koya akosala misala bakopesa ye mboko bakopesa ye akosala misala ekomonana ye wana akosala akobongisa mboka po tangu mukonzi oyo ye moko mfumu Kimbangu akopona akomela na ordre wana bandeko na ngai totika kosamprendre na bato baza na pouvoir po yo pe soko ozwi pouvoir so baza kosamprendre na yo ndenge wana okosepela te biso toza na baboka mipaya tosala pe attention ya kobimisa maloba n'importe comment eza malamu te ekozongela biso ekozongela bana na biso eza malamu te po papa Simon Kimbangu alobango na leri wana batu bana oyo bakoya nzela bakokoma ti na poto bakovanda kuna bakobala mindele bakobota bana bamususu bakokende na poto bakozonga kutu te bakomona pe famille na bango te bakozala na contact ya famille na bango te ezomonana alors faut tosala très attention mais bandeko nanga ba congolais ngai nazananga nazoloba nanga nayebi kutu te courage oyo ezwinga ou bien courage ozozwanga po nalobaka po na kopesa message na bandeko congolais donc soko olie otondi te keba bokeba lere sika oyo elingo koka éliminatoire ezali na bato oyo bazotia désordre na Congo ekozala kala mingi te botika désordre tokende kosolola kaka bakongolais nazoyoka bandeko mosusu o communauté internationale o tobenga mutu boye ya mais donc bozoluka kimia te mais tango yo ozala lisolo na bandeko no tosololaka biso moko tozala calme tokitisa baesprit na biso batension ya baesprit na biso tozala calme tosolola kaka biso moko okomona ke makambo tu ekokende bien kowenelaki mokonzi eza nango eza bien te eza malamu te mutu na ntango na ye soko kuna na likolo so bakoma okozala président ya Congo ata osala université te okozala président ya Congo mais kowenela eza malamu te nga namoni tozala na esprit lokola ntango Léopard abetaka match na bamboka mosusu ya bapaya oyebi bolingo tozalaka nango biso nyonso tosanganaka esika moko vraiment
exemple wana so tozwi yango na kati ya politique ya mboka na biso ekozala bien. Tango Léopard abetaka mutu nyonso tu aza concentré Léopard a gagné nini ekoleka. Biso tu tozaka liboke tozokumisa kaka Léopard tozala mpe liboke tokumisa politiki ya mboka na biso bakonzi ya mboka na biso. Kozalaki mokonzi ya mboka eza facilité eza pasi me topesaka bango ka mwa mopepe bapemaka bien mpo balandaka makambo ya mboka bien me oyoka kuna bafingi kuna balobi boye kuna balobi boye kuna alors tiraillement wana mutu akomi kobanga bozolinga kobimisa bakonzi na basaka na baesprit ya mabe or que toza biso nyonso bakongole et puis soko yo oyebi ke oza na congolais te tika Congo tika bakongolais basala makambo na bango longwa na yo mpo oza congolais te longwa na yo soki na kati na yo oyebi ke nga nazalaka congolais te longwa na yo tikela bakongolais basala makambo na bango na Congo tozala bato mayele ebele bato mpe ya mayele ebele bavandi bazotala kaka bazotala bazosivele ntango mosusu bazosela ntango na bango. Alors totika buzoba makambo oyo nga nazoloba elobama le 10 septembre 1921 na Manzasanda Fumuki Mbangu alobango oyo nazoloba oyo nyonso tu nazoloba na kosala ba extrême mususu na kotanga ngo na lopoto nyonso tu nazoloba Fumuki Mbangu aloba yango prophète na biso oyo nzambe apesa biso oyo amona pasi humiliation kofingama mikolo nyonso babetaka efimbu mpo kaka alobeli likambo ya mboka alobelaki likambo ya mwasi na ye te alobelaki likambo ya bana na ye te alobaki likambo ya mboka mais il faut tozala fiere ya kozwa mutu wana epuis tolanda mateya na ye parce que baoyo nyonso tu binzambi wana ekomi ebele eza basoya kotiela biso désordre nalobi te kozala na baeglise eza mabe s'il vous plaît il faut comprendre place wana mais ntango bato wana oyo bazouta de gauche à droite bazokoya kopesa mopepe na baeglise wana mais bazopesa mabe tomonaka barabe bazaka na baprofete na bango na bamboka mosusu mais kotouche na profete wana te elobami te ke soki kaka mpona korespecte Fumuki Mbangu ozala kaka kimangise non mais tozala na ye na kati ya mitema na biso tolanda baenseignement na ye mpo tobikisa mboka mpo bana na biso bakoya bamona mpe en tout cas ya solo baoyo baleka batiaka ordre oyo tozovivre ordre ya baoyo baleka parce que baordre oyo biso tozomona na poto awa eza baordre oyo baleka wana batika sino te elinga kozala désordre tolobi te ke mabe eza te mais mabe eyaka kaka parce que bato baza mokili mais batushaka biloko oyo eza précieux na mboka na bango te batushaka bato oyo baza précieux na mboka na bango te yo pasteur oyo nakopesaka oleki mpe na internet ozoloba ke bato bakobima o ye kuna tokotala ye soki akokimela wapi akimela wapi mboka na eza Kongo te ntango soki mwana na kati ya ndako asali mabe eske okobenga na ye okochange ye papa na mama non aza na kati ya famille il faut osala tout orécupere ye pourvu ke aza na conscience ya malamu mais ntango tozoloba o tokotala ye soki akokimela wapi mais non eza faux eza maloba ekobimaka na biso bakongolais te eza bien te parce que aza mwana mboka bolingi akende wapi ntango kozwa mbongo wana ake nango kuna pasi ezokontinue ntango tozokoki koluka bapouvoir kuna na baninga mosusu bazokoki koluka bapouvoir epai ya bapaya bakoyebisa ye bo biso tokozwa combien de pourcentage na biso eza combien alors pourcentage oyo bato oyo bazopesa pouvoir bazozwa pourcentage mingi yo ozozwa moke mpo na mboka après yo oza na obie
na bana na yo na basi na yo ozolala bien et puis baninga mosusu bazosepela tolingi makambo wana te sikoyo tolingi congolais nyonso tu eza te tolobake topartage gato wana na égalité non c'est vrai likambo nyonso tozalaka oyo aza likolo oyo aza na se mais oyo aza na se kuna mpe tokanisaka ye omoni tokanisela ye oyo aza na se azwa mpe kamwa eloko omoni kimia ekoya ndenge wana mpo nzambe apesa biloko nyonso tu mpona biso nyonso tu tojour nango apesa bomengo nyonso tu bankita nyonso tu eza na kongo eza mpona biso nyonso tu tojour nango mais tokomona eza kaka groupe ya bato nalobi teke oyo baza na pouvoir oyo obie bazalaka na pouvoir non nga nazopesa nde materie ya pourvu que prochainement makambo wana esalama te yango wana nalobi tokende na dialogue bon awa nakotanga na lopoto marke nalingaki kotanga na lopoto te parce que eza monoko na biso te même na kati ya baenseignement ya mfubuki bangu aloba bokobosana minoko ya mboka na bino bokota na minoko ya bamindele mais bosala attention parce que ntango monoko ya mboka na bino bosala yango te na kati ya mboka na bino bainvention ekosalama te bacréation ekosalama te or ke biso bacongolais toza na bato tomonaka yango omona petit moko boye asali eloko moko ezokamisa bato mais soki esprit baesprit wana eza elongwa etika biso moye bapuye bacréation wana eza te moye bapuye bainvention eza te parce que lolaka ejuwaka makasi na kati ya mboka toza na kiswahili toza na kikongo toza na chiluba toza na swahili kikongo chiluba et puis toza na monoko mosusu nazobosaka kotanga minoko na biso wana soki eza 4 mais faut tozala fier nango il faut tozala fier nango tolobaka yango mpo ekitisa baesprit ekitisa mayele tradition na biso ezala respecte culture ezala respecte tokomona makambo mingi ekofungwana na Congo bolingo eleki eloko nyonso tu koyokana eleki eloko nyonso tu ntango tofinganaka wana na bainternet batelevizio baoyo batalaka biso basekaka biso epuis mundele mosusu akotuna yo mais yo outi wapi o nga na uti na Congo Congo wapi oyo o Congo ya Congo mais oyo kosala nini awa ntango bazomona biloko oyo eza na kati ya mboka na biso bakamoka biso toya kofanda na bamboka na bango bamindele bakamoka biso ndenge toya kofandaka na bamboka na bango toza na mboka eza na biloko nyonso donc tokanisa po ntango yango ekoki ntango ekoki oyo akolinga kotia Matoi Mangongi azala pasteur azala politicien ozala nani keba okoleka na éliminatoire ezoya biso nyonso tokeba sikoyo éliminatoire ezoya ya nzambe ya football te ya nzambe alinga sala éliminatoire na bato oyo bakotisaka désordre na Congo alingi kosala éliminatoire na bapoliticien oyo batiaka désordre na Congo akosala éliminatoire na mutu nyonso tu oyo atindaka mabe na Congo ezala ngai ezala yo ezala ye toyokana tozala monoko moko bandeko na biso mosusu bazali awa baza baafricain na bamboka mosusu pemeni ntango bamonaka biso bacongolais toyokanaka tozoloba lingala bakumisaka biso balobi bino vraiment bien congolais nyonso tu boyokanaka na langue moko langue naza kotanga swahili kikongo chiluba lingala mais lelo tozoloba congolais nyonso tu ata azoloba bien lingala te mais soki azoloba oyoka makambo azoloba eza fierté
bandeko mosusu bazolula biso bino boyokanaka bolobaka monoko moko lingala boyokanaka nango bino nyonso to na mboka mobimba eza nango mpe mabe te bamosusu mpe bazoloba swahili bamosusu bazoloba chiluba bazoloba kikongo me tokoma koyokana kutu mungala mosusu mpe azoloba kikongo moswahili azoloba kikongo alors toyokanaka sikoyo nalingi nalanda bapassage moko nakotanga information nyonso tu te nakotanga information nyonso tu te parce que mosusu tobombi yango mpo na mbala ekoya tokobimisa yango alors awa nalingi nabanda d'abord na enseignement ezali ya mfumu Kimbangu. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ces trois pouvoirs. Pouvoir spirituel, pouvoir scientifique et le pouvoir politique. Je serai moi-même le représentant de ces rois. Je guiderai l'humiliation que, depuis le temps le plus reculé, on a cessé d'infliger aux Noirs. Car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée comme la race noire. Nazobakisa lisusu. Mais les descendants qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles, eux, atroces. Pardon, mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces, car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront sur le conseil de Blancs. Leurs populations respectives de guerre meurtrières et s'y s'installeront. La misère. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans un pays tiers. Ozomona ke oyo nyonso tu elobama na prophétie ya Papa Simon Kimbangu na le 10 septembre 1921 na Mbanza Sanda. Alors, car beaucoup de politiciens, pasteurs, soldats, de diables connaîtront la mort durant cette période parce qu'ils ont vendu le Congo et l'Afrique. Tous les anges du ciel et de la terre sont debout et résistés pour libérer le Congo. Attention à vous tous, habitants du Congo. Le temps de Kimbangu
est venue. La libération de Congo la libération du Congo et de l'Afrique est en cours. Vous êtes en train de vivre les signes de temps. Malheur à vous tous qui croyez que Kimbangu est mort. Non, il est vivant et il voit tout ce qui se passe au Congo et en Afrique. Allons vers eux pour avoir une indépendance totale. De quelle tribu ou race que vous soyez, acceptez la libération du Congo. Dans le cas contraire, vous connaîtrez la mort. Donc, ça n'a pas été le passage wana. Et ça n'a pas été le passage wana. Passage wana le na prophète Fumukimbangu. Et le Bamakala, bisoto yebaka ngote. Oyo ba écrit oyo, bakimangi senyo suba yebi yango hein. Ayebi yango. Mais mingi na kati na bango peut-être baza ba pona mate pona ko bango. Mais tango ko ekoki. Ngana zala nga kimbangiste, mais naza vraiment fanatique ya kimbangiste. Naza fanatique ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Parce que ye kaka wana Fumu Kimbangu ya 21. Mutu atia doute na ngote. Ye kaka wana mindele bazo yati bauti bisika na bisika bazo ya na kamba kuna. Ce n'est pas pour rien. Ba yebi. Pona nini bazo ya kuna na kamba. Et puis pouvoir basomba kango na mbongo te. Pouvoir epesa maka na Nzambe. Pouvoir ata opesi ba million. Nzambe oko corrompre yete. Nzambe ba corrompaka yete. Parce que soto tali bien na ba église to pesa ka pe mabonza. To pesa ka ba bonza. To yebi ke Nzambe na pesi ba bonza Nzambe akonotenga. Nzambe akonote yo selo makambo ezala kati ya motema na yo na makanisi na yo. Omoni ndenge ka esala makana na makambo ya mabonza na église. Ndenge Nzambe anotaka biso. Nzambe anotaka biso na makanisi na bizaleli ya mutu na mutu. Anotaka mutu teke soko kotia 1 million na oyo ati 10 francs. Tant musu mutu ati 10 francs ye mutu aza bien porté parce que makanisi na ye na bizaleli na ye eza na ndenge Nzambe alingaka. Donc eza ndenge moko na pouvoir. Toyebi nango oyo ezoleka. Ba musu bazoki bambangu na kamba kuna. Mais kokanisa te ko corrompre Nzambe. Non, Nzambe ko corrompre yete. Yonde sala tout pour viko changer bizaleli. Osala na kati ya motema na okanisa ke no ngana lina za la président po sikoyo na suka bandeko na ba congolais. Po mbongo ya ba congolais esala na kati ya Congo. Mbongo ya ba congolais tika kaka na mboka na biso. Biso peto bana ko salisa ba pays mususu oyo eza na moyete. Parce que tosala nyonso tout na Congo. Tosala nyonso tout na Congo. Kotonga na totika. Koswa na totika. Bizalele mabe totika. Tokende na dialogue. Dialogue eza malamu. Oyo bazolinga ba dialogue te bango wana bazokende pa ba mindele. Po baluka pouvoir ne pa ba mindele. Balingi dialogue te po toyoka na te. Bandeko congolais oyo bozoyoka lelo s'il vous plaît. Na sengi bino bolimisi. Eza ngai te, makambo nyonso nazoloba eza pona ngate, eza pona famille na ngate, mais nazoloba pona mboka Congo, pona biso ba congolais, bomeka ko comprendre gars, s'il vous plaît. Musala oyo Radio Zumel azosala eza musala moko munene. Mais batu mususu kutu baluka toujours que baya ko sala mabepa ya basali ya Radio Zumel mille. Mais on zo pe bango te po Radio Zumel eza esprit. Keba, yo muto kade la Radio Zumel 1000. Radio Zumel 1000, abano sala musala na ye. Na ba Facebook, to mona ka toujours buzoba. Masolo moko ezanga tina. C'est vrai, masolo eza nécessaire. Mais mingi ba to kenda ka côté ya masolo ya pamba.
tiela biso masolo oyo ya kitoko pesa biso information oyo eza koéduke peuple oyo ezofongola makanisi na biso na ntango tozala bitumba mpo towelela mboka na biso Congo. Totika kofingana, totika kolukana, totika kopesa mabe na bato oyo baza na mboka kuna babima libanda bosala boye eza yango te tolingi yango lisusu te biso tolingi toyokana toke na dialogue lisolo tolobaki nzonzi oyo aza na mabe atika mabe tokende na malamu nyonso tu po ete tozala exemple na Congo baloba mpenza ke non président oyo azalaki na président oyo ya sika bapesani mbote milolo ebeti bambunda ebeti bafanfare ebeti mutu na mutu asepeli position ya mboka eza boye totikalaka kobengana bapolitisien na bamboka na biso eza malamu te totikaka bapolitisien oyo basali c'est vrai bamosusu basali mpe mabe basali me baza kaka bakongole batikalaka wana mbongo wana biso toza na besoin nango atonga bausine asala baplantation bato bazali misala basala misala me ntango tozokanisa keno tokotala bango bakokimela wapi ezali esprit mabe diabolique esprit satanique totika yango totika mpe mobulu yakena kobetaka bato na baeglise bato bazosambela nzambe yo ke outi epa na yo ke oyebi ke ozobundisa nzambe ntango ozokona kobundisa bato baza na eglise oyebi ke ozobundisa nzambe oyebi nzambe ndenge nini akofrape yo ozovivre me oyebi te ke frappe deja ya nzambe si ezwi yo tosala attention tominengela tosala bomoko totonga mboka na biso Congo mpo na bana na biso na bana ya bana na biso bakoya baya kokuta ordre en tout cas yango kaka nazaki nango lelo mpo na koloba merci mingi na bandeko oyo bakoyoka nga na baoyo bakokomprendre maloba na nga naza émotionné ntango nazoloba parce que likambo oyo soki nzambe apesi nga charge monene mpo na koloba makambo nazoloba mais lokola nalobi yango nakanisi bandeko na nga bakongoli bokoyoka nga mpe tokanisa malamu tosala malamu bapolitisien baza baennemi te bapolitisien bokosalaka baennemi te ifo toza bana mboka moko soki oyebi oza na kongole te longwana etumba oyo ya biso tolingi kobundela mboka na biso mpona bolamu na biso ya bana na biso na bakoko na biso na suki wana mpona lelo merci mingi na ndenge boyoki nga merci mingi na radio Zumel 1000 merci mingi na bato baintervenant nyonso to bayaka na radio Zumel 1000 koapporter un plus koapporter bonne nouvelle komipesa bazala baoccupation na bango mpe batikaka baoccupation na bango na bamoma wana mpo baya koloba na radio Zumel 1000 merci mingi na baoyo mpe bazoloba na baradio mosusu na basite mosusu ya internet merci mingi na bino oyo bozolinga kobundela mboka na biso na ndenge ya propre na ndenge ya bien tika nzambe apambola bino nzambe apambola Congo na biso po toyokana akotsa esprit malamu na kati ya mutu na mutu oyo azali congolais po toyokana toza bato mpe ya kovandaka na bamboka bapaya te tozala nyonso tolingi nyonso wana ebima po un jour tosokaka moko na ndenge na biso moko ke nazongi na nga mboka na ngai se ebongi nazongi na nga ekozala mpe esengo mingi. En tout cas merci mingi na bino nyonso to oyo bayoki nga na kosukisa information na nga na seki kutu nazala esengo nazala na kondima ke bandeko na nga bakongole bakoyoka nga. Merci. Merci, monsieur Zulu Babela. Alors, monsieur Zulu Babela, na nyoso touti koloba na landio penza na bokebi penza pe na ndenge olobi menga nazali na motuna moko ya mbote tokoka pe ko libere yo
nalingi kotuna boye na oyo nyonso yo lobi na oyo etali bongo papa Simon Kimbangu na maloba na ye prophétique oyo atikela biso pona ba oyo bazali koluka kaka pouvoir mais bazali ko ignorer message to prophétie ya papa Simon Kimbangu yo okoki koloba na bango nini maloba ezali epai na yo s'il vous plaît. Non nazopesa bango conseil moko faut tosala très attention parce que prophète aza lokola biso te. Prophète ntango alobaka makambo wana omoni makambo nyonso alobaka alobaka bambula eleka mais nyonso to ezokokisama elobami mpeke na bato oyo bakolanda ma enseignement na ye te bakozwa frappe ya nzambe donc bazala prudent frappe wana ezwa bango te donc eza kaka eloko eza wana il faut bayokaka mpe baconseil ntango baconseil ya prophète tozona dango na kanti place progrès koya mais soki batima toyima ngongi etali bango yebaka prophète Kimbangu na kanti aloba yango mpe ke mboka oyo ekozala kokontinue kotia désordre na likambo etali Congo akokitisango na mai ekokende na mai ezala mboka oyo eza puissance ya ndenge nini première puissance deuxième puissance to nini ekozala englouti na mai. Ok, kaka ndenge elobi papa Zulu Babela mboka oyo ekolinga kosala zunguluke na mboka na Congo pour le moment ekozala englouti sous l'eau. Alors natango oyo nazali na motuna mosusu na lingi na tuna yo Monsieur Zulu Babela na banzi ozali kolanda ndenge nini opposition makambo bazali kosala mais nzokande soki totali malamu tozali kolanda meme na Congo kuna ezali na ba message mosusu oyo lokola papa Nkusu azali pe kopesa na oyo etali bongo prophétie ya papa Simon Kimbangu mais nazali komona opposition bazali kokangea matoi bazali kosala neti bazali koyoka te bango bazali kolandela kaka ndenge nini bazali koluka intérêt na bango po ete bazwa pouvoir mais yebisa biso nanu tango bango bazali koignore makambo nyonso tu oyo papa Simon Kimbangu atikaki lokola prophétie yo omoni ete ekozala ndenge nini mpona bango eske makambo oyo bango bazali kosala e ignorance oyo bango bazali kosala na message monene to prophétie monene oyo papa Simon Kimbangu atika okanisi ete bakoki kozwa réussite na makambo nyonso bazali kosala maloba ezali epai na yo s'il vous plaît. Mutu ya mokili akosala tembe na nzambe te parce que yo oza ekelamu ya nzambe oyo asala biso ntango olingi okosopose na nzambe me okozwa frappe bakeba na bango ntango yango ekoki sikoyo tokomi tozala na époque ya 4e président ozomona tozala na époque ya 4e président or que aloba après 4e président ye ndenge akoya koinstalle pouvoir na ye na mutu nyonso to oyo ye akopona alors yo lingi kowelela me oyebi natalaki extrait moko ya papa Mwanda Nsemi papa wana bato mingi bamonaka ye neti bongo na bongo mais makambo alobaka na makambo alobi mikolo oyo eza très capital makambo papa Nkusu alobaka en tout cas eza très capital mais sikoyo ntango bango bazaka oloba bazokebisa mais sikoyo nga nazoloba mpe nga sikoyo naye koyebisa bato wana ke attention tosala attention éliminatoire lingi ebanda oyo ya koforce maka bakongo oyo ya kotinda bato parce que soko otindi mutu akende kobomba mutu yo mutu otindi ye lisumu eza monene ke mutu wana ake kosala action wana po yo mutu otindi kende oboma mutu euti na mutu ya mutu oyo akende koboma te me euti na yo oza na plus de responsabilité ke mutu wana yo otindi akende koboma mutu. Ok, merci monsieur Zulu Babela. Mais nalingi kotuna motuna moko pona binoba kimbangise.
Pona bino bakimbangiste message ya papa Simon Kimbangu oyo alobaki oyo etali bongo mboka na biso oyo makambo oyo tozali komona ndenge basimye nango ebandi kokokisama me mekana likoyebisa biso monsieur Zulubabela ebongo bino moko bakimbangiste mpona bamessage wana nyonso papa Simon Kimbangu atika tango bino moko na mokolo tokomi lelo bino moko bozali kokanisa nini pe bozali komona ndenge nini mpona oyo nyonso tu ezalaki lokola bamessage ya profesi oyo papa Simon Kimbangu atikaki bokoki koloba nini bozali koloba nini to bakimbangiste bazali koloba nini mpona yango maloba ezali epai na yo s'il vous plaît. Bon, nakoloba mpona bakimbangiste omoni soko olingi oyeba mpenza bamessage ya kimbangiste ifo yoka banzembo na bango ntango ozolanda banzembo ya bakimbangiste bakebisaka babanda kokebisa depuis kala na banzembo bazokebisa bazopesa enseignement wana ya papa Simon Kimbangu kolela ya papa Simon Kimbangu mpona bakongole bazoyokela ye te kolela ya papa Nyangenda mpona bakongole bazoyoka te tosala attention parce que bakimbangiste balobelaka na banzembo oyo alingi ayokaka banzembo bakimbangiste akomona ke bakimbangiste balobelaka yango de temps en temps mais sikoyo mpe likambo nyonso tu soki moi lokola toza moi boye tosoki de butu te mais soki balobi na yo te ke lelo attention na butu il faut bokanga bafenetre mopepe moko ya mabe koya yokangi bafenetre te ntango mopepe wana ekoya eravage bandako na yo faute eza ya nani faute eza ya yo moko oyoki te bakimbangiste balobelaka na banzembo na bango moto akosa bino te donc soki olandi banzembo bakimbangiste komona mpenza ke makambo tu oyo ezolobama oyo tozoloba sikoyo parce que eza papa Nkusu aza na kati ya kimbangiste te mais papa Simon Kimbangu aitilisaka bato baza libanda ya mingi na baenseignement na ye aitilisaka bato baza na libanda oyebi likambo moko eleka na ntango ya kala noe azalaka soulard ya 20 mais nzambe ayaki na pasteur te nzambe ayeka na soulard sikoyo soulard moto abali oloba bokeba nzambe alingi obomba mokili balobi soulard wana ozoyoka ndenge ezalaka soulard wana libozolanda soulard wana mais ntango likambo eyaka teliji ntango ekoti esalaki nini eravage mokili mobimba bato bazoloba noe azalaki na raison soko oza na question mosusu. Ok, monsieur Zulubabela, motuna mosusu ezali te po ete maloba na yo ezali mpenza clair mais eloko na kosenga yo kaka soko ozali na message moko kopesa mpona bakongole oyo bazali kolanda yo mpe na nsima na yango tokende kokanga masolo na biso ya mokolo mwa lelo maloba ezali epai na yo s'il vous plaît. Mpona bandeko bakongole eloko kaka nasengi bolingo ezala na kati na biso toyokana tolingana tokomona résultat moko ya bien epuis totosa mibeko totika lokuta totika likunia songi nyonso tu ebebisaka mukongole nyonso ayebaka ebanda lelo na rompre na divorce na songi ngai banda lelo na rompre na haine nazaka nango contre bato soko tolongo na biloko wana jalousie banda lelo nga na kozala su jaloux ya mutu te soki totiki babiloko wana résultat moko ya bien ekozala. Merci, monsieur Zulubabela, topesi yo, merci ya mingi pona tana yo zwaki na koya kopesa moi
Implice na oyo ozalaki na yango mpona bakongole na likambo etali bongo profesi ya papa Simon Kimbangu pe kobenda bakongole matoi ba oyo nyonso bazali kosala ignorance na oyo etali bongo message monene oyo papa Simon Kimbangu atika mpona mboka na biso. Merci ya mingi tosepeli pe topesi yo merci pe na banzi ete mbala ya nsima pe omemeli biso lisusu sujet mosusu oyo okoya kolobelela biso ndenge omesana koya soki omoni ete ozali na likambo ya koloba. Bandeko babolingo tokomi na suka ya masolo na biso tokosenga na bino bozala kaka bisika bozali pe na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya Radio Zoumel 1000. Merci. Radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi botuna nga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zoumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoumel. Avez raison Aïe yango ya bien Keba Toto Mantiaba Christian Lusakweno Josar Mwanza Bangi tuzola sananga Beto na beto muzaiko yoyo Luzolo yoyo Nokosha President Bolise tuzola sananga Beto na beto muzaiko yoyo Luzolo yoyo Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Allez, touchons ça. Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Fulumuna Ibwe Bunali Tamba Adiansi mokongwa koba Jean-René Kolo Mamalantu Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Adiansi mokongwa koba Papitolas André Les Safoutiers Adas Kimabita Alain Jaba Décidé de faire Yari Kilumbu Beka Bango Bigoko Ko Salut sa sœur Nono Makangila Fier Jean-René Tuzolane
Cyril Lomba Obama Lando Batibuka Hilaire Mabelonga Osaka Hubert Betamona Kati Betamona Merci mingi www.zoomelmil.com ezali wana pona bino na banzete bokozala dossier sima ya banguka nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.